musique c'est polémique pas et ça polémique mais il faut pas payer ça respect na Fally. Et pas payer ça Fally respect parce que il faut pas respecter na ndenge que a moto moko a qui ko beta ba musique na ba américain. Très bien. Et puis que ça m'a comme moi. Et banana neni betele biso bedali sola mo pacho na ndingo bana pena ko raisonner ngoti e recréer idéologie mo pacho ezonga na ndenge na bato bina même rechanger rythme moko ou kozala un peu mabina nyonso ya Afrique et ça na mabina moko mais yango ba premier mozo ba 900 000 ba 500 000 ba 400 000 menga créateur nakozwa nini mon père me demande mais tu as créé une danse mon père qui m'a mis au monde, il a 93 ans. Il me demande, tu as créé une danse mon fils, mais pourquoi tu n'es pas dans le fait spam? Donc on a besoin de monter. Donc bozo bo manga, na mabine nanga et ressuscité mengai bo nyati ngai. Bozo kosa, nzambe ali, a touché bino. Peuple de Dieu, shalom, shalom les sous-sous. Église universelle, pentecôtiste, charismatique, ministère des affranchis. Oye kumba makana l'homme de Dieu. Moto oyo, nzamba zako utilisé puissamment. Le prophète messager, Emmanuel Dodi, l'ambassadeur de Christ, ici sur terre, l'homme selon le cœur de Dieu. Moto oyo, nzamba sopeli mafuta, pona ko pambola bana nzambe nyonso. Surtout que, yenda zako kamula satana matoi, pote atika bana nzambe, baye bako évolue bien. Oh ba beng sibino na mo bangé na fête de moisson, il y a 50 jours de jeûne et prière. Oh yeko banda, le 28 mai 2023, ti le 16 juillet 2023, bondi melanga ke satana ko mona makambu na ye pe akozala na kokoso. Potour oyo, ezali na ba prière ya kafu. Oyo, nzambe akomi monisa na nzela ya musali na ye. Chaque jour, à awana kati église, à partir ya 15h30, ti 18h30, organise suki wana. Sombele suka bisanga. Ezali mokolo ya clôture dimanche 16 juillet 2023, awana aqua splash. Oyo ezomi na limité industriel 14e rue sur poids lourd boya à partir ya 15h30 ti 19h30 boya ko vivre nzambe nenga komi monisa na nzela ya mosali na ye. Le prophète messager Emmanuel Dodi tour oyo na ba prière ya kafu balobi satana toko buka e makolo pe toko buka e maboko pote asimba lisusu bana nzambe te mokolo yango putulu ekomata pe makala makotikala po nzambe ya prophète Emmanuel Dodi akokita pe akomi monisa. Dit amen. Alléluia. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux. Bozota la biso na kati ya Fimbu News, botika la connecté, boza belé. Vraiment plaisir eza et belé pour nanga ya weba que boza wana. Merci beaucoup na ba soutien na bino. J'espère que vous moni quelque temps au to lekisi to zalaki un peu malade, mais monsieur banda kotate, ba te belé ba bengi ngai. Ko ba tunanga pourquoi monsieur banda kotate nsote ningana ki mo moké, il fallait se reposer à te reprendre na mission na biso. Alors boza belé bozota la biso, botika la vraiment connecté. Merci beaucoup. Na le PDG Chrisitou à PDG Al Homme Boutique et puis CI Industriel bozote la biso vraiment boza ebelé. Merci na le PDG Destin Osenge, le PDG Oumar Pembele, Chinarambo Balobi Nisawa ne Makambo. Merci beaucoup na Yannick Ndobo, Yannick Ndobo, merci beaucoup pour nayo Karl Malone, baza vraiment ebelé, les tapalogues Nuber et puis Sir Mbouala. Voilà, basé belé na kata poto na bazola na biso botika la vraiment connecté. Le loza plaisir ya makasi pourquoi parce que tu écoutes na icône ya danse au sali le tour du monde. Danse mo pacho. Icône na yeto zana awa déjà bozo mona ye to ko betani ma solo vraiment botika la connecté, bozala vraiment connecté. Partager lien au na bande gonos baza pembeni na yo pour que bango peut pas profiter na temps o ya makasi to zana icône ya mo pacho awa to découvrir une émission oyo. Le Vieux bonjour. Bonjour Ndironanga. En tout cas, na sali effort, na tamboli pena trop pour na lokayo, na tamboli pena trop pour na lokayo mais lelo na zuyo, il faut to beta no pena ma solo, ba dans le monde entier ba comprendre idéologie à mon pacho uta wapi et banda ndenge nini otamboli na ndenge nini banani oyo bazalaki na yo na mopacho wana lelo na kati émission faut bato ba découvrir yo à travers pena émission oyo. Alors otalika caméra na biso obandi ko se présenter aux anani na bato ba yebioté na bato ba bingate comme nanga Singa Sixte Médéric innocent Jean de Dieu
Nali Congolais à Brazzaville. On a botany en 67, on a 56 ans, là. Donc, c'est 56 ans, ouais. Donc, idéologie à mon pacho, ils ont un bina. On a changé rythme bina. Donc, au fond de Monica Batubazo bina, yo le bina lelo, au changé. Kobina wana, ya ko sepe sangate parce que ça qui est trop monotone. Ba to bina randenge moko. N'habité, n'aime rechanger rythme moko. Oui, cause un peu ma bina nyonso ya Afrique et ça na mabina moko. Oui. Donc mon pacho na kati na mabina nyonso Afrique ezali. Nyonso ya Afrique, il y a mabina ya sud-africain, et ça na mabina ya ba Tanzanien, et ça na mabina RDC, ya Congo, ya Angola, tina ba Sénégalais. Donc sangisi pena na sangisi yango na ba geste tout. Ba pays nyonso so bina makolote, obina loketo. So bina loketo obina mutu. So bina mutu obina maboko. Bongote. Il y a une toi moto bina non. Donc on a zui ba geste tout en nati na mabina moko. Yango bimisi mo pacho. Et banana neni betele biso bedali sola mo pacho. Na ndingo bana pena ko raisonner ngo tindi et recréer. On a qu'un CM2 hein, on a qu'un CM2 en 79. Donc 79 on a qu'un CM2, on a qu'un très jeune quoi. Na ba quitté il fallait que ba inviter la fête moko boé. De que fête on zo mona bat bazo bina ndingi mosusu ba bina zaiko. Hein, ya nyuka longo, hein, mais le kolo wana na bit na changer ngo. Na mo sa ba geste o tozo bina mo pacho. Ba crier o bino o sala ope. Encore li bomba ndengo zo sauter o kweka na se o simba sa nini. Ngabi meza bina ngati. Yaki na kombote le wana. Yaki na kombote. Donc no bina ka ndenge wana et puis après ni ko tikango na komisi ko be inviter na ba fête. So na kina telle fête na bina ka mo pacho wana. Mais na kombote. Ya na kombote. Mais bazo ba kaka est-ce qu'à l'époque, on un peu net dans sa voyouté parce que l'époque on a des dans ces agnettes barumba ou kitambola malembe moi banani. OK ba voyou bazala ka tele rwana. Yaka ba yonke. Ba benga ba yonke. Ah ba yonke bazala ka yaka ba voyouté yaka ba yonke mais yaki dans na bango te parce yaki création ngai. Et création nanga na États-Unis zaki ba Smurf. Bah, Smurf faisait aux États-Unis, bah, Koto Suko, on a créé mon pacho. Ok, donc il y avait une différence. Mon pacho, ma Smurf faisait un remonté. Il y a un bin nabiso africain, on a 5 na bina moko. Donc, bah, Yonké, bah, qui peut na campagne, na quatre qu'on a pété. Ils ont un bin na Yonké. Mais le lord, bah, jeune, bah, boto liango, vis-à-vis, na geste wana. Parce que la musique aujourd'hui est comme un peu gesticulante. Na liboso yaka makolo. Hein, basa la kama kuluka ndengo boye net bazeka lokete ba pusa kuna hein en fiona na mo fiona ko hein baso sauter ndengo ba ozonga sima boye c'était tout mais na kati ko projet paysan na KTP et na ma geste wana loketo toujours makolo maboko mutu et puis faut sauter moke lokola ba néolithique. OK très bien ba Kenya na Urubi kuna basa ni wana et na bato ba Masai to mabinaka ba sauter ke boye ozomona ngape na sauter ke ndingo na pe donc na dika mabina tu na sangisi yango ele kwa moto ola mapondu na matungulu na moto lambi bote alimika pondu matungulu moto moso lambi pondu ati mboto ati mafuta ati bambisi pondu ngandenge mokote très bien oui le ki gunde o bati mboto wana bongote donc mo pacho eli mabina mamboka tu na mabina moko pone pesa goût et puis à Pimbo. C'est ça. Alors, Betele Bisoli solo, continue à solo. Alors, comment est-ce que vous avez comment est-ce que comme inspiration tango oyo boye et mon pacho tango nazo bina ba tu nga même bina ngo zo bina ngo bana bazo ko bina ngo mais comment nango nini nebi kombote boka mokolo moka ndingo na bi na mokilo ezaka na bonjour na bonsoir donc ngaipe nami ko tia pe tellement verbe langa ba africain na kati ya bonjour na tibo bonjour na ndé ali mo pacho donc bon mo proposition mbote siko boye mo pacho ça veut dire mbote bonjour siko na bi mais bonjour soit tu siko bonsoir les anines na bi ça veut dire mocho mo pacho mocho très bien il y a deux combos là mais na mabine ba kaka mo pacho ba tiki mocho wana c'est quoi ngana tuna pepo ni na mabina ba ko sala ka shwa mo pacho ba tiki mocho peut-être ngana chango mo pacho mocho oui mais na mabina ba to apesi ko mabina ezaka ba pesi muta pesi kombo ya ba pesi makasi ya mabina wana ya ba jeunesse ba suka na mo pacho ko to ali groupe d'animation na ngai mabina wana ko na ngo bo puta chwana
Comment nango? Très bien. Hein? Nazwaki idée wana boputa chwana na bandenge oboye na Afrique du Sud ba bengana ka batu na Shakala Zulu. Ça c'est mon grand-père qui m'expliquait ça. Ba bengi ça batu kuna batu ba kota na ba Tanzanie, ba na RDC, ba na Mongola, ba kati na ba Namibie, batu ba Kima. Ba uta boputa chwana. On a zwa kombo wana na tina babina wana. Siko batu babite, ba ka ba petit. Ba bito boy kombo wana ya trop molai. To chakaka mopacho nasani kombo groupe na biso kombo yo moko pour bini ebe on a bimisaki eza sko kombo e mabina wana ngapo mesate boss la kandi ngombo bosala yango basala ndengwana wana na moni to kombo sote yango mbangu ngalingi tozonga siko na époque wana ezaki na kombo te bano ko inviter yo na ba fête okende robina mais fête nini par exemple yo kenda déjà o ba inviter yo peza ba bengisi yo yaka na groupe na yo bon na groupe te na kanga moko. OK d'accord. Groupe za répété, na ki jeune. Très bien. Na ki jeune, na ki ba déjà, on dit na combien ba 6e, 5e. Na ko sala groupe te parce que toi bana ndako. OK. Na papa na maman na bandako. O ko sala te ko bimisa groupe te lokuta. Très bien. Yaka ba fête kaka lokuta ba anniversaire, ba baptême, ba benga ah si viens danser ici. On a besoin de voir esquiser tes pas. Très bien. O yipe, o bini comme ozonga, ba ninga ba ozonga loko te mais yo mozonga na pondu. Na jus, na ma deso que ole nandako parce que c'est toi qui as animé la fête. Ah, boye. Yonde na ma bino boye fo obimisango. Mais na obimisango ndenge nini? Papa nanga a dur nandako akotira na bimisa mabina te. C'est ton la caisse ko kin. Qui ça en 82 83, c'est à partir de la moni ba boketu parce que bina ba Swede. Oh, niko kuta na kena na foire na moni basika okesa basika ka. Okina na okina ngonde ni ba yo lobi père asala ki moi mais yo okina neni ni osenga autorisation na papa après OK yo bien ndenge ni. Pas autorisation. On a commencé déjà na plus de 18 ans na kim na okima. Na kika na sima ya hôtel de ville. Na zu boîte wana. Na kati si na bimi suko boye na ngana mo be ngana libulu. Très bien. Na komi na ngana libulu. Na mati moi likolo na changé moi mbongo zaki na ngai après na komi na 24 na nimo 4 sa goudron et belé goudron moni na bibandeko awa wapi il faut que la bato mitano baza la bon to 4 sango tant to 400 to misko be na gombe na bitenga na ko moi quartier bitika se moza alingwala na kilingwala pe na lobiki na sa jeune congolais na yeba sepeli makasi oyeba na kina mutu te okendo ka yo moko na yeba na moto te kaka inspiration ka posa. Très bien. Et m'te bimanga na hôtel ba mboka waki pemene nanga pays voisin. Tuzo bina ba zaiko, tuzo bina ba empire awa boye batongo ba na sima kuna ngape nali na idée à musique, il faut na quel côté nani qu'est-ce se passe derrière là-bas. Il faut na kima na ponga papa, bona kinde kuna yango boye na koma kipe ba jeune moko boye comme na ki nepte soit vivant alaka ndozimbao. Na lingwala ayambinga na ba maître sito baki ba champion Braza ya Kisasa na kina maître moko boto sala artophilie na Brazzaville wa boy maître Pico et maître Pico aki a montartrophilie bon ba yambinga na moni na ngape moko na so kuna aki guitariste na Pepe Kale na nyobo Ndombolai Layo OK Layo très bien hein pas déjà Layo empire ne peut se faire na mushu bien na trap ou bien na bwende ne bika ba ruel wana hein ba ruel wana Ndombolai aki yemta azwaki ngai na la katoki ya kobina na chemaki Nanganda Maki. OK, Nanganda Maki Pepe Kala ko sala ba scène musicale kuna, akobina kuna, ifato ki akuna, na bini pe kuna. Na mise Pepe Kale. Na mise Pepe Kale na bini mo paso bazo bina lelo boy. Oh, mais solo na bien zala bini na mise Pepe Kale na yeto vandi na alaka to komela ndomula epazaki wana obeta pe comme na obeta kaka et puis na sima bati hemitindi ebuka mapeka ngapi na koti pe nazo buka pe mapeka nanga mais c'est quoi ndenga mo paso toujours na buka na sauter mais disons mo fa wabina pe wana amoni le col est plein de mususu pe après le moko tango mabine sili puis la benga binanga biso to Nairobi mais yo nani ngana Congo Brazzaville mais tu es encore très jeune nous obino ke abina mabine na kombote ngabino bina ka ndengwana abino il faut garder ngo c'est bon Juno monia abina Juno mbafu omonia opelo mosusu
Voilà Pépé Calé. Eh, abi o pe na mo souper. Très bien. Siko Dodoli, ne petit so Dodoli, na moi akina moi dodo moko boye. Na non pi. Na sila bossa ni fin comme ya polo na yi. Ouais. Il y a le binanga que non. Au temps où organe na seki mabe. Na tcheke organe abi. Abi oh na seki mabe. Mais c'est bon, courage. Mais et c'est le retour à ningona mais comme naki moi na ndako. Na okia ba kenyate. Sinon te sonan dimana ki na kasna kengina bango. Parce que marque déjà dans 80 83 déjà. Donc il fallait après to zongi et c'était très beau. Baninga wa nanga bi que non vraiment mabino zo bino boy ah na kisa to bien ngote ngabi même ngape na bino na braza ba zo bonka ndamo na fête mais so na kina braza wa il faut la bimsaka ngaka. OK. Donc aux zongi na décision ko bimisa. Na décision. Na moni souhaité pas jeune bazo na bokechu. Na bité ngape faut na braza pe na zo mbonda pe na beta mbonda. Très bien. Na bina mo pacho na laksa bango lo bomba mabina oyo pona ebima. Na ina wenze awa boye na bandi yango 85, 86, 87 et puis après na qui Ponte Noire, na qui aventure vers Angola, na zone encore à pouf na bandi yango ebimisco na 90. 90 ebimisco bien. Ce comment qui démocratie et comment qui ba députation, ba qui na besoin nga pour na sala ba députation ana et puis na usine ya Ngok. OK. Ya Ngok obo sala Masango, bière Ngok et bengi penga. Biso peut liboso to pesa ngo makasi. Voilà. Mo passion mocho. Toso ya wana. Et ozongi awa. Est-ce que au créer groupe tant Woutikin ozongi au créer groupe malamoko? Ah ben créer groupe malamoko parce que c'est sûr déjà. Alors, ozaki na banani na groupe wana ba élève au recruter. Ouais, na kina ba Gaël Ngeso. Gaël Ngeso. Gaël Ngeso moko ya. Mwana mokonzi. Na kipena Ambende Ngeso. Ambende Ngeso peliso. Le demi-dieu. Yemuta bolaka biso mbonda. Ya suka. Donc ma bateau ba kimaka parce que ba kina ba voyage au sala to bengi demi-dieu ayi aboy biso. Je na ki mona mukauto ba vacances no yo ayi mais comme na mbuka kuna apprendre que ni ba bolaka mbonda, il fallait na tuna eske oyebi ko bola ritmo. Tukum abi na yebi. Attends, Betiango. Allez, tu vas dire mot. Tu m'as bien appelé. Il y a qui m'a souka battre ça souka qui a Benengeso. Non, toi qui na Inès, toi qui na Gaël, toi qui na Mbende, toi qui na Abere à Sakufa, toi qui na Noël Bongi à Sakufa, toi qui na Toalani à Sakufa, hein? Et Tigala Bisso Lopanza, sergent, lieutenant Lopanza, Okuli, Tozana Gagao, Kimputu, Bobaza vivant, Nanga. Na Rosine Oboas hein ba fille mususu ba kumikiminga quoi et umeliza makama loté siko yelo ko comme sanga ba série wana na bana bakonzi bakoti na banda ko bando ba cheko pression te ndé nous mona biso banzela wana biso to landa ba bana na nzela par exemple te ezala qui est bien organisé parce que bana va fonctionner donc que aux moins moto leka que au salé mabina non donc quand on a initié la révolution il fallait n'a pas ça va heure moko limité de 17h à 18h donc ça va répétition dans le tournant nous le corps on a plus répéter mon père est tellement caché mais tant on pleure et comment ma parce que donc déjà comme pleure ma casse ngana zakina moto moko aobola mon epa nanga Emery Mbonda a banda epa nanga na pesa percussion ya Mbonda ba ya ezobola ba yaya ye akepa nanga awutaki un peu vers l'intérieur akobola Mbonda ya Ekongo Bwanga ya nzela ya Mosaka ngabité bolanga na rythme tukun les rythmes moko na zomona ngeza ba jeune eza un peu nouveau donc aboli rythme on a peut aller akompe na bisope donc na ba na ba famille wana ototangi famille présidentielle na so na bino pa on nga boye le pona bangwana bazo donc baza ba petit quartier nana moto musuté yaka bango moto ba kosela on na biso très bien donc to saliango et puis après bon en 90 ba invité biso pa ya ministre Akob Manaboloko. Le but que non, il faut groupe le groupe on a sur son nom Mopacho. Est-ce que
mon appel sorti naé dans animé sorti no pas on aé président de la République aïe président de la République Sassou Nguesso aïe ko yamba ministre naé parce que zaki na l'air il y a président du Souba donc aki président na kati ya boloko na l'air du Souba président Sassou aki présenté hein 91 aki présenté donc il fallait to ban ko animation président amoni mais au moins nangat amoni Gaël amona mais ambende amona Mines mais nini kaka mais onani mais et Kamoussi na musique ni toujours yemba c'était tellement beau toujours quoi nasser toujours sauter et parmi bango abikaka donner aux enfants quelque chose bah c'est une enveloppe tout compte 500 000 francs CFA 500 000 francs CFA en ce temps c'était beaucoup d'argent 500 000 francs ouais tout ce sola ba pantalon ba friperie on était très beau masanga kabaju Kaba jus, mon tournoi qui va le colter. Bah ban à l'école. Bah jus. Après, tout qui encore bah bien comme ça c'est une politique na avenue de Char. Tout bien peu qu'on appelle et c'était bon. Matin encore il y a Lyon vers la rue de Martyrs. Tout bien appelle c'était bon et puis bah bien matanga. La fête c'était incroyable. Très bien. Toutes les fêtes on était invités. Et voilà. J'espère que vous allez comprendre l'histoire. Vous allez évoluer. Vraiment, et c'est la peine qui te merci beaucoup. Dans le boss Ben Moudou Massif, boss depuis les États-Unis. Maman Onka Diane, maman Andris Manana, Bosé Belé, Bozo Talabiso, vieux Nangaï, l'aigle de l'Amazonie. L'aigle de l'Amazonie, place aux alliés, vraiment Freddy Makita, Motene Belé, puis même toujours la maman bébé Dia, Apocalypse, qui te remakasi. Alors, tu as évolué. Après, Sikoyo. Aux gens qui déjà en pleurs. Mais pourquoi au structurel qui peut un groupe pour que beaucoup appellent professionnel ou on a même les bandes bon bana wana ba jeune on a tenu ba combo ba jeune donc na kokaki ko bima pété hein na ko mana bana batoté et c'est impossible yo mana mona mokonzi papa na otika otika hotel ba yo zo bimisa l'école. Donc il y a un groupe qui a divertissement. Il y a divertissement. Et après il fallait se déplacer à Gabon. Gabon puis proposer un message à Madame Bongo. Madame Bongo, la défunte perd son âme. Nako Makuna, invité et pas Idriss Dira. Très bien. Azati Lelo, vivant, hein? Oui. Neveu Abana Mokonzi. A invité à la fête Mokona intercontinentale. N'a Beni Mopacho. Et Pessi Liboma. Et Pessi Liboma devant le président Bongo, devant Edith. Très bien. Et Pessi Liboma. Mais on peut s'en enveloppe, mais il pris en parce que j'étais un peu sous. Ok. Na mena qui moi whisky de trop. Après Abissina Edith Abissina mais loko voka toujours hein bana pa mokonzi bakanginga to binda bango la mo zonga ndako na bilia to tsikalaki voilà moto ya mbakinga na Libreville abi oni ninga bilia tsikalaki na binaki bona boy tala mbongo to sepeli abi mon frère koku faté très bien to batla mabina oyo OK na wuti kuna sisi mosala nanga ba service na kuna na koma na bundi ville natal nanga ville natal papa nanga na sala ba verger kuna na koma kuna mon passion na sima boue ouf et botami encore très bien mon passion na Brazzaville mon passion ote moto abimisa ngokuna ote e uti na kisasa ote angola moto abimisa yango ote ali garçon moko a gagné mabina nga mon passion et comment peut-on non c'est pas vrai bileki nanga tininga téléphone depuis Paris Rosanne Singa na comment suivre pending basala na beta na ben ngazobina ngabi c'est pas vrai non n'a pas na sle tourne à Brazzaville il faut na sukusango na kabo et comme bentel ma kon mabinango et comme bonam tozo le babazo kabiso tenga c'est pas vrai c'est moi je suis là très bien na banon robine comme moi moké na quartier mais aussi makate ba DJ basa kangi mabinango OK et comme Batijan Mario et comme ba fara tiene bazo yemango bazo binaka yango ba bingate Mukolo danse. Danse ba ebingate. Laissez le roter. Nazonga mboka encore pas Denis Ngokana, le PDG. Il y a AOGC. À Bengabi 6, il faut rentrer à Brazzaville. Là-bas il y a un challenge. Il y a mon pacho et Zakuna, il faut qu'il se présente parce que yo moto créateur mabina wana.
Il faut qu'il y ait kuna. Ngapi na yipeti. Challenge basala ki. Oh asali na janvier. On a janvier, très bien. Ngapi na yi. Yodos mo pacho. Ngapi na yi. Il y avait 4 ministres. Tout qui est dans le ministère de la culture, bah que ouais, madame le ministre a koyamba yo, tout comme la challenge. Bah présenter nga étant créateur de la danse, mais sans diplôme. Diplôme moroté. Ate qui comment ko ata forcer te ba PCP nga pété. Bah ko tsenga na ba kit moko boye na za le la jury, il y a ba meilleur danseur. Et jury ba pesinga moi peu d'argent. Hein, pour la poche nanga. Et bah bon danseur, on a vu que non, on a béni bien, mais parce qu'on a mon pacho, au cours de ma geste, après on a monté dans la tête, on a béni, donc c'est la fondation d'abord, la fondation de fonder les jeux de pied, et puis après aussi, et là qu'on a yo, et c'est la Congo, et c'est la Bandibou, et c'est la Teke, aussi la Simakuna, et mon pacho. Très bien. Au bout de la geste, après aussi, les jeunes ont fait ça, c'était très beau. Na coché bango, na premier deuxième après na simanabi ah mais yango ba premier mois ba 900 000 ba 500 000 ba 400 000 menga créateur na kozwa nini Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu na misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te Ote madame la ministre azo kenda na Turquie na retour bako benga yo de janvier ti lelo ba benga ngate. Donc pour moi je dis que madame la ministre est en Turquie. Ba benga ngate. Ngayo na yo no son ba benga ngate. So problème madame la ministre et moko bien bato ba contacter qui d'ailleurs pour na kokena mo pacho. Mais c'est la culture. Le là nazo sur na yo. So ba yo ki ango. So ba s'intéresser que non icône dans mon pacho n'a jamais reçu un diplôme ou une guitare ou bien un tam-tam. To benga to pese ngo pour na lakisa na bana na ye na père de 11 enfants. Donc bana nga ba ko tira kaningo papa na msa mon pacho mais Dieu le côté. Je n'ai rien. Ceux qui ba conseiller ministre na ba numéro na bango ba ko ka ko pour l'émission na biso pour na ba sa ministre après monsieur Singa est en train de pleurer hein. Pour ne pas avoir reçu quelque chose de sa danse. Bon, Benganga n'est disponible. J'attends. Pour moi, madame la ministre est encore en Turquie. Non, pour moi, parce que en Turquie, sur la à Bengayo. Benganga était. On a des fautes nanga, ou bien les fautes, il y a des conseillers, ou bien fautes à Nani n'a habité. On a peut-être Babosana qui peut rappeler bango non, tout est organisé. Bango ba numéro de téléphone nanga, ba benganga, ba zo mo émission nanga et on na l'exaki na Mutalikasu. Hein, et ça les buzz. Et ça les buzz où j'ai parlé. J'ai parlé de la Mopacho, j'ai parlé de Paulet Mukendi où je jette les fleurs d'avoir fait sortir Jano Mombenga. Hein? Biso to bela mikeba mama so zo yema banzembo Jano Mombenga. Tokoli tozo kango. Bino mbotela motango akomi mokolo, bako komisa ye. Mais c'est beau.
Mais na Congo, Bonga n'a habité. Hein. N'a habité, moi, je suis vivant. Il faut que je sois vivant. Bati Ganga peut-être na Koufate. Après, bon, Kunangate, na honneur. Bon, qu'est-ce que non, le créateur de mon passion. Parce que là, mon passion se danse. Na ban il y a 3 ans. 14 ans, binango. Mais ça, comme il y a 10 ans, bon, Tikango. Bon, Tikango, bon, binango. Donc, il y a déjà ma binamoko et qu'on vieillir. Na banawan. Ngamo déjà na bani yango na kinaki mwana moke na kol nango bana mike ba bani nango le lobo so kanisa que ça bana mike donc on est bina kala parce que kol nango donc il revieillir il y a patrimoine. Alors le les patrimoine dans la ligne de la caméra on lancer ce message ce qui madame la ministre a déjà à Royo Kayo avec tous les respects à Royo Kayo au soumettre doléances na yo même na ba conseiller na yé bazotala yo pe. Ok, merci pour la question. Non, c'est que madame la ministre ya Congo. D'ici peu de temps, on a fait spam. Fait spam, mais va bien gâter. Ah, maman. Maman, cause va bien gâter. Le créateur, on a bien gâter. Pour exhiber dans ce nanga, geste nanga dans ce nanga, va bien gâter. Soki, au Souta Turquie, comme c'est pas dans Zonga, bon bien ganga. Bon, plus ça moins loco. Natata moi hors de mérite congolais na musique il ça bien pour na bananga ba que papa na biso aka icône ya musique a je peux le copier hein non c'est ngapé na ba commissaire à FESPAM ba contacter nga na sûr que numéro nanga peut-être affiché kuna hein ba benganga pona na ka na bimisa ba panthère nanga na ba tigresse nanga ba ko bina bino mo pacho pour que le peuple ait na plaisir hein et ma bina parce que ça au moins na 134 gestes bazo bina mo pacho na ndenga ba chinois bazo bina mo pacho na ndenga ba japonais donc c'est très beau chacun maintenant vient innover ces gestes hein donc déjà avant au sengi au sali demande ba benga yo na FESPAM mais kala wana kotaki kombote liste na ba liste bando circuler batano ki ne déposer ba nani na bango ba fiche bazo remplir kuna yo déposer bien sûr naki na moto moko a jouer ke biso ayi ko zwa biso ba kombo na mo groupe na salaki a kenango to mazo benga ba benga ngate mais bref rien n'est encore tard hein rien n'est encore tard ngana ça déjà DJ bakuna ba musicien bakuna bazo binaka mo pacho donc ceux qui va benginga ba binanga ba ko piochenga non on va piocher ce monsieur puis c'est lui qui a créé la danse on va le piocher je viens avec quelques filles et garçons pour donner un peu mettre la sauce dans la danse c'est tout est-ce le kambo te il y a ces combo te non et na ba danse ba kuna ba yikaka bandina wa ti ba komo na bango hein okay. Mais bah na prestation té nga ça pas prestation nga na zo bina mo pacho vanité de vanité ba congolais ba bien ngoté vanité de vanité muso bimi ouais danse muso bimi si mais non ça mo pacho vanité de vanité ozo bina ngondé na zo pacho bina batu na zo longa bina batu na zo tumbango na ba veste na ba chaussures ya cher na tumbango parce que to mo so mo ta kufi biloko wana etikalaka ezana tinate bongo te très bien ah bongo so kufi ba zo bina matu bati moi non ata entraîneur monter entraîneur moi ok donc na bini vanité de vanité na bini puis na salle encore mo pacho danse des morts mo pacho danse de mort on a zo bina ta cercueil na kata cercueil oh oui oh là là mais spectacle à bongo il faut les gars na FESPAM parce que il y a on a un miroir ya culture ya mboka ezote ka pena culture ya mboka alors biloko boy il faut les gars pena na FESPAM obina pena kata cercueil ndenge nini na kata cercueil c'est bien na cercueil ba kota motalali est-ce qu'on a kati ndozo là la kuna après on a enregistré le gars Jésus-Christ on a bien mon page ouais et ça va création ngai beaucoup retourna député ngai Denis Ngokana na exposé kango na bunji na lors de campagne na hein et bouli bateau hein c'était très beau na bunji kuna OK au sali bongo au exposé au sali danse à bongo bateau bazala ki ndeni ntango ba monyo na kata obima na cercueil bateau bakamwaki il y a même un qui a dit oyaza musicien hein oyaza musicien oyaza mon vrai musicien mais on dirait un magicien
Mais il y a un spectacle. Très bien. Il y a un spectacle, il y a une création. On a ça pendant que l'on a bateau que non, moi c'est en moto, bah maranete. Hein? Bah qu'on sait bien moi c'est en moto. Parce que na compagnie on a un chauffeur, et puis les femmes des gens, misusu, bah le bateau célibataire. Donc il fallait c'est là qu'on a pour dire au chauffeur que non, au boyi na compagnie ngana, bozon appelle bien. Sur le beaucoup na cercueil. Oui, bah qu'on beto mbasu, bah kangena bor moko boye, ok okokufa. Très bien. Ouais. Donc c'est une façon de dire aux gens que non, le mauvais comportement que nous affichons sur terre nous amène la mort. Très bien. Si on temps la bien, on la mokine. Si on la bien, ok. Ok. Donc mon pacho danse des morts. Mon pacho danse des morts. Non, mon pacho vanité de vanité. De vanité de vanité. Et non mon pacho pur. Mon pacho pur. Au ban bazo bina oyo. Très bien. Au fali à Binaka na petit nanga rue Bordeaux ana. Mon pacho rebelle. Mon pacho rebelle. À chaud. Ok. Wanande mon pacho rebelle à chaud. Oyo boye DJ Arafat perd son âme. Ako bine pas na bomo kuna Yorobo. Très bien. Mais si on bine mon pacho chaud. Très bien. On a barré dans Sorel danseur il y a ça musique. Mais moi nangati. Il est là dans deuxième ruelle. Très bien. Dans le barré dans so qui na Côte d'Ivoire, au bine mon pacho rebelle. Très bien. Pendant boma petit wana afara. Ma kuna abini ba chorégraphie Arafat abomi. Au salut au sala kitoko na katia danse et puis si pendant makambo parce que danse wana de lelo ya mopacho partout dans le monde entier bazo binango. Partout vraiment bazo binango et c'est ngono ezani ni komona eloko yo bimisi bazo binango libanda mboka. Et ça te fait de qu'est-ce que ça te fait en fait? C'était un grand plaisir pour moi. Natala œuvre nanga na banamike mikolo nataba fête. Si nous avons bazo yimango abeda shu abinaka mopacho nabi mais abeda shu abina mopacho mais amona ngate pote awa pe to ape na bateau boye bana ba costaud bana ba mbonga ta moto mona ngate hein oui ata moto moko boye ana mbonga na ba 6 étages na ba 2 étages amonanga. Mais yo zana moi no moka bimi pendant na katia ba menenge sur les demi-dieux que nous saluons les coulébé. Na yo moi bozo sola quand même. Oui, nous sommes solo là. Nous sommes là moment opportun. Mais déjà, nous avons toujours sur la penaille, suprême, toujours sur la naïe. Donc nous sommes bango, ceux qui bazouatanga, nous sommes featuring na bango. Ceux qui passent na kufi na quel bela. Donc ceux qui vivent la nuit, bam utiliser nga pendant la kisa, batalon na ni oza caché. Mais biso to yeba que tant fali a ye awa. Anoko luka kyo makasi yo ne obina mo pacho wana na ye. Mais après te moni vezaga limweka boye ata suite bat baye baté c'était quoi au juste? Merci pour la question Anna. Na pesi mbote na Fally Ipupa. Aigle, grand musicien le monde. Pas na kinte hein. Le monde. Il est international. Et puis ndenga zo bimisa mabina pe oya mboka. Très bien. Na mboka oya wuta mboka ya mboka na bango basa na be konda bakota bangala kuna azwa ngwa mélange na poto et ça la trop bien na mona qui est lobby na TV5 ninga zo bina acoustique incroyable yetango aluka kingai akuta ngai comme nazali na mbuta likazo na souvent na ye to kuma baninga ya mbuta likazo OK to zarana souvent na Facebook to solana na biso depuis kala albakino aigle azo mona yo na point mezate sura ye bo contactenga bo to bina na ye na sepelaki mais ndeko na ngai yoko koloba oui mais nzoto dérangeanga mabe na bela mosomba be moraïde. Mais le vieux Zaga monanité ndenge hémorroïde. Hémorroïde na saki misala moko ya agriculture intense salinga hémorroïde ya kati donc na souffrir nango téléphone pe et lobité ngana bloqué pendant yo mona
aigle te donc naki ndoki moko boye bakangi bakati opportunité wana petit na biso akendaki wana ye il faut akende na ye pe na nani na oui na sepeli makasi petit wana kenda petit wana kenda na sepeli makasi to na moni ye babini mo paso rebelle na Fali na bikebe non mais c'est ça parce que na Paris un ba jeune congolais à quartier Oming bazala kuna babina kama paso kaka kaka yango kaka ba ko mona leki na bango ya rue Bordeaux aye na musicien international Fali mbote na ye mangoko to lisusu na ozo sala est tellement incroyable mais na ngalo beloko moko musique ça polémique pas et ça polémique mais il faut pas passer ça respect na Fali et pas passer ça Fali respect parce que tu faut pas respecter na ndenge ke a moto moko a qui ko beta ba musique na ba américain très bien. Et puis, qu'est-ce que je moi? Dans les États-Unis, à Bolana, je suis américain, je suis comme on a eu. À ça même la prison, boy. Hein? Na besoin de communiquer comme nani. Abeti ba featuring ebele. Hein? Azu musique ou azu lingala na biso otozolo bana ba Congo oyo boy. A balancer ngo na kati ya lo poto. Ba mindele bazo kango bazo parce que oui, c'est vrai, c'est ça la musique. Donc tant bozo finga kaye tozo mona ngo na ba internet bozo finga ye, ça nous fait mal. Beaucoup de filles il faut honorer. Je sais que les honneurs déshonorent, mais t'honorer, musicien Nengwana, tu peux se macasse. Très bien. Hein? Très bien. Donc oui, il est là, à l'île là, un pionnier africain, ou à ce que la qui s'ablon, on a besoin d'un mot pas. Mais ce que vous offrez vraiment, Eza et à bienté. Hein? Sans aux ma bé à moto, le mané vis-à-vis, qui au Komaka, tout le monde rango, Eza bon côté. Eza influenceur. Hein, vraiment, Nzamba Baksaye encore Mikolo et puis à ça encore ma créativité misusu parce que on a peine na créé Rumba Mopacho. Rumba Mopacho. Ba Mopacho ngozo kama boye o bandi biso na Mopacho pur. Oyo côté na Mopacho rebelle, au côté na Mopacho vanité de vanité, au côté na Mopacho mort. Après oui tout Mopacho Rumba. Oh. Mais nous sommes les années. C'est la créativité. Très bien. Parce que si il a dit la Mopacho Rumba je danse seul. Nazobina ngamoko na makolo na lengina simba mwasi ya motote ya na corona. OK. Ta musu na pied corona. Parce que na yawa mokolo mona kena fête mo na mwasi na ngai Mireille Mutsango Mimi na pied mbote toki na fête mo mobile moko abengi ye pona bien na ye akumo soli na lito na ye. Na habiter fona créer danse. Très bien. Obengi mwasi na tobina tellement kuna ya telemawa tobina na musika. Très bien. En tout cas, on peut être distance dans la tout. Pour moi, c'est un motif pour respecter. Bien na respect, mais yo comment tu le belle la litoyi. Comment finir là, yo comment finir ma kasi. Té, ya bongo té. Donc on to tsaki mo pacho rumba. Na telemi kaka, nazo bina kaka malembe, yo pozo bina kuna après. Merci madame, merci monsieur. Tozo na biso. En tout cas, ils ont un plaisir parce que même bateau va la biso c'est déjà une émission oyo et tout ça la peine bien makasi. Mais na ngana yeba iloko moko. Bana na yo o baye sima. Ba yo beta musique ba Tidiane Mario. Ba farati na ba propulser mon pacho. À partir de mon bango mon pacho bien pina na nzembo. Mais est-ce que na yo boso la quand même moi contact ezana ba petit na yo ou bien ndengeni. Bon. Parce que mon pacho yé pena makambu na kati banze mona bango. OK. Mon pacho et pesi bango pe mon supériorité musicale. Donc mon pacho et Baki c'est bon quelque chose. Et Baki c'est bon quelque chose. Très bien. Nous le voyons. Hein? Tidiane Mario merci beaucoup mais aibingate. Oh vieux tika boye. Na ebingate. Tidiane na mwana wenza yeba yote ndenge. Mais oui mais aibingate. So aibinga akata like aibinga. Afaka tiena. Nakuta na ye. Deux fois il pas ya président Bende. Parce que nga deux fois kuna sala ba mamba cop na nga za ozoleur. Hein? Deux fois nakuta na ba kuna. Mais le boko na le kutanité. Oh vieux. Nga na solo bako. Tidiane Mario aibingate. Aye akokoye bangai. Ndenge azomona ngai na ba émission peut-être amona émission boye ndenge amona ki makamo c'est passé que na comment dirais-je na poto na ba ministre hein na affaire culture c'est tout ngai na mona eboté na mona ka na album
Diane Mario ma télévision na moi Diane Mario vis-à-vis te na mona affaire atina vis-à-vis. Mais tant que beta kali solo parce que tout le monde a landi na ba émission belé to landaka ye azo beta li solo no mo pacho banda na wenze mon pacho e banda na wenze za danse o e banda kala ça il le dit oui il y a danse e banda kala mais ya ye kaka kopé sango pe moi poids mais ndingi ni na sala e forte ko luka ko mona ta yo ou bien yo pe ko poussa na ye parce que et ça makambo ya star et artiste en fait. OK, merci pour la question Anna. Ngana repousse envers yé nem côté azate. Yé moto a du produit. Azo sel lango. So a du moins plus naé. Na kata produit Anna. A yé binga qui mo passe ban na wenze bien sûr ninga lo bakango. Akoyaka. Na wenze ko tuna ana zulu ka koto zagaza. Koko na biso azawapi. Akomona nga. Apesi nga courage. Na ndengo bimisi mabina wana roga pa bimisa wana okoko roga na bokoko ka moins strendambo mais Diane Mario a bimisi yango tout omoni afara tsena ya ile moko ko la localisation après balongo la mokalisation ekomi mo pacho bimi encore wana il vend encore wana bien donc naza orgueillité na pe contre pété musique et ali yanga na bimisi mais ça soit ngate. Et comme si Koboye a battu tout. Exactement. Bon côté. Ah donc ce qu'on a ça ni. Ni plutôt c'est Mario Azate a déjà grand musicien yebani. Est-ce que ba konzi manga ba kote sanga ipa na ye que no mona ye. So na ine ngwane comme on dirait que na mo tuna ye loko comme on dirait na mo senge loko. Té. Ah bah que non, il y a une icône. Il y a le créateur. Est-ce que je peux le voir? Parce que j'ai encore beaucoup de créativité qui sont en moi. Il faut pas décortiquer en tout. Voilà. Bon côté. Voilà. Voilà, merci beaucoup Viezag. En tout cas, et ça lui plaisir à tout bazota la biso na kacha Africa Uni Télévision, bazota la biso na kacha film na film Ken Piana Makizembe. Balobi makamanga ngo to ça de jour na kacha Brazzaville, bozo be ko ya Brazza yango kitoko makasi. Alors, na lingi siko na joyo lokola acteur culturel, na joyo lokola artiste, mais ya mo pachoté, to tsango siko makam parce que yana ma to zona no actualité moko pezo leka awa. Tomoni moko ya bana na bino moko ya bana na yo bakoko na yo azwaki kombo alataki kombo ya Kofi ye Kofi de Brazza mais lelo yo Kofi Olomide a porté plainte parce que selon Kofi Olomide azo utiliser kombo wana mabe azo imiter ye na ndenge moko mabe selon oyo Kofi Olomide a lobby lelo plainte eza na justice tokendaki déjà lobby awa tokozala susu na parquet pour na makamango. Alors yo lokola artiste, lokola acteur culturel, lokola banini na iloko ya bongo. Na seki hein. Na seki parce que ngama ko penali awa pe et na bateau. Bazo bimana komo nanga que bon va créer mon pacho. Na porter bon plainte. Laissez aller. Kofi, c'est un grand musicien. On est le petit un peu fan de Kofi. Donc son fan nanga lobby que non, a bien mon passion parce que il est mon créateur. Non, le créateur c'est moi, tu es le danseur. Bon mais pourquoi grand prêtre le coup la Kofi Olomide a porté moi na mukenenge wana moi na it. Koko on a apporté plainte. N'habite peut-être azo sakana. Sakanate makambo ko bina justice ba avocat ba ye déjà makambo nyonso e bandaki déjà bon moi na wana ane lokote na ebité soki na kombo oboye ye azo sala wana akozwa mo eloko azo gagner na kombo ya Kofi na ebité mais sinon c'est pas un problème de porter plainte il faut c'est exemple Michael Jackson mazaote na Afrique te ba sozi ba ali. Est-ce que tant que Jackson a qui envie à porter qui va se jeune à plainte? Bon bref, il y a un moto, mais il y a déjà grand, il est bien, avant d'être bien, Petouana, il fallait pas en aller, il y a encouragé. Mais ce commune à la justice, vraiment, je suis désolé. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Zaki a vu na yo. Tout ça quand même actualité. Actualité, monsieur surtout tout le monde a awa. Roga abeti stade Alphonse Massamba Deba. Comme on a stade na bato ndenge bayaki na spectacle ndenge lekaki yo esala ki ndenge nini surtout stade Massamba Deba pour un artiste musicien congolais d'origine awa esala ki ndenge
Bref, wana c'est un plaisir parce que le stade est ramingi na RDC. Hein? Babola na stade na RDC. Nazo se rappelle na match il y a boxe Foreman Ali en 74. Babola na RDC, ba Ali kabem babola, ba James Brown babola. Donc il y a qui vraiment le morceau donc au moins nango boye au lali, on la pongité, on a ndoto. C'était très beau, c'était rempli. On a quel stade on est au Salmakwana? Ok, donc les lois je crois que il fallait me mon pépé il fallait pas aigle parce que tant il y a Betty après la Simao a Betty à lancer qui avant mais le stade déjà dans travaux. Ok, pour me zater le problème c'est de venir, de chanter et d'avoir une bonne partie de la population pour assister en go. Parce que au Guadeloupe, stade pour na stade, au Djuraka, il y a quelques personnes. Hein. Après, c'est qui? Bon, allez, Rogaï, à Betty, Batobakoti, plein. Vraiment, c'est beau. Hein, pour la première fois, un Congolais, à ça, il y aura un hein? Ngape l'air mon père, ngape la cabine bête avec un appel. Hein, ngape. Mais vous mettez la moto. Stade, Alphonse Massamba débat. Mais mon passion c'est moi international. Ceux qui va salir par exemple bazwa bana RDC, na bana Brazzaville, ba sangisa bango ba bola na stade ya Tata Raphaël. Vous a planté. So ba salir bango ba bola, vous a planté. Mais bon c'est ko beni na boka moni. Mais pesa bisa ta date ya stade na yo ko vie. Ba sponsor ba te. Donc na s'appelle makasi musique à polémique. Hein, musique à polémique, on est ça ba idée à faire na moto de kasu. Hein? C'est ba ko ça la concours de danse. On a bidé na il y a RDC Congo Brazzaville. Na so bango encore. On a li mbuta di kasu muta pesa ngali idée wana. Donc muta yi bango te. So ka ngaso bana Kisasa na bana Brazzaville ba bete sika moko et on ça plaît. Pour la jeunesse bien sûr. Hein? Ba du bana il y a 5 ans, babina, bana il y a 15 ans, bana 22 ans, bana 25 ans et on a plein craqué. Ngamoro na koko na vani na zomone. Et ça l'a bien fort. Et on ça va bien. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci pour votre attention. Bolandi biso na boke bino en tout cas, totondi bino botondi. Alors, vieux Zach to komo na suka. Otalika caméra liloba nini bana ya Brazzaville, bana ya Kin, bana le monde entier, bakoyo ke wuti pa na yo na ndingo leki na émission na biso rolo bana bango nini ba retenir nini na passage na émission na biso. Merci pour la question Anna. Nalingi bango bazala na esprit de fair play. Esprit moko ya bien, bazala en bonne santé. Bazala bien éducation ma parole na bango parce que mon pacho aujourd'hui elle est de 4 ans à 5 ans, de 4-5 ans jusqu'en haut, hein. Bazala en bonne santé bien sûr, bazala scotché, hein, na be mission, hein, ba finga bato na mentalité, ba finga bato te, ba la exposition ma BT. Hein, je crois que Nzambe a battu la bisognoso. Bon, tout le monde a makambo zoyaka. Parce que au Koufi, aux Angi. Alors pour mon pacho, pour na groupe na yo, pour na yo moko étant artiste, au lobana batunine parce que bato basé ba producteur bazali, ba mécène bazali, ba bato pena ba sunga ba artiste pe bazali, yo ko lobani. Bon, comme na bazali bazo sunganga te. Te ba sunga so petit message là. Te message na zo loba. On a Brazzaville na mta sunga zate. Na on peut ça message na RDC, grand pays. Ceux qui n'ont pas invité pour te connaître culture de Moussous. Ça je le dis. Hein? Kuna culture de Moussous. Kuna limboka moko basala na musique te. Ceux qui n'ont pas invité ngai na iya kana groupe na beta kuna et ko pesa posa na bato ko to be invité pengai. Très bien. C'est tout. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, vous avez été nombreux, vous nous avez suivis partout dans le monde. De komina suka émission na biso kandenge zalaka. De komina partie na rubrique na biso dédicace. Alors ba moti nozo pesa na nani ba o bazola na siko. Na pesi ba mbote na ba jeune Wenze, na otanga bino ko motuté, bana Wenze, ba danseur oyo boye en ce moment ba osala ma binoeza toujours le kola ba Akilas, Jojo, le kola ba Petit Ndala, hein, le kola Ngamokope,
napesi mpe mbote nanga moko hein napesi mpe mbote pe na Paulin Mukendi depuis ouais, depuis la RDC n'a pas bien fait. Ouais, abimisa ki papa Jeannot Mombenga et moi na mboka vraiment c'était jusqu'alors c'est ils a attendu na biso na Congo Brazzaville. Ngane fona kota pena demande pas na yeba pesa trophée wana mwana mboka. Surtout pour na danse au Mopacho. Il faut un trophée wana mwana mboka. Vous m'en recevez la coute bozo mon tam tam oyo boye et elle est sculptée par Ngai. OK. Oyo na yokola ngo na Académie de Beaux-Arts. Na Académie de Beaux-Arts na selaka te na tanga kuna te na yeka moi moto moko azeba na moto aki kosala bikiko kuna mutaka nga bikiko wana. Très bien. Hein na lingwala hein le long koma maître. Donc ouais tam tam sculpté. Très bien. Hein donc tant on a sala ningo boye o na ibango na Kinshasa na Académie de Beaux-Arts et pas ya maître Lorenzo. OK, Lorenzo. Lorenzo mutaka nga koma na Bruxelles. Très bien. OK. Voilà, merci beaucoup. Continuez à monter nayo parce que ouais, na pesi mbote pe na Mama Gaël Tikaya, Gaëla la patronne, na Ambendengiso le demi-dieu, na Roga suprême. Et puis na Moïse nani oyo Mbutalikasu pote soki yete kasi mawatu bazomo nga pété. Ouais, exactement. Parce que je n'ai jamais été reçu na ba journaliste ya Congo awa, sauf kaka papa Ndanga Bazo, le général Castador. Oui, très bien. Hein? Quand il m'a recevoir un ministre na comment dirais-je na émission moko ya radio na pesi mbot na ba journaliste mosusu ya Congo a bo bazo hésiter ko bimisa mo pacho dokola baninga bazo ta RDC bazo ko konton nga awa boye et au pesa ba mo leçon leçon parce que motauta simangambo ayi awa boye akati billet akati ne bali aya wa lu hôtel ayoko yoka ndenge na zo expliquer makambo pacho et na biso to na Brazzaville awa boye bon mon nga été je crois que ça dit quelque chose hein bon té oui ngana ndi ba Antoine nga boye té na mona télévision congolaise até ka mili moi na mo na dépêche motabimisa ngai. Bonjour Amélie, pour avoir fait ce que je sois aujourd'hui un peu connu. Mais et là quoi té. Na sengi na bango ba zo conscience à culture. Bal na culture. Ya ka football té. Très bien. Biso be bato sa culture té bani pe. Ngaso na glance na ke France na bi kinga na crème au pacho. Na ci diplôme nanga. Oh madame Amélie ça signinga et je serais bien dans un ambassadeur. Mais pourquoi maintenant on me laisse dans le noir comme ça dans ma baie? Je prie mon Dieu jusqu'alors. Et si tu es venu aujourd'hui me voir, c'est parce que nous sommes dans Zambé, bimisanga bato ba ka pona ba yebanga. Yango bozo yaka. Mais ya biso baza wa bango. Ba bima, fais pas mango sala mabe. Comme on a fait pas exalté. Mais bozo bina mo passe, so na porter bino plainte. Na bato bozo bina mo passe na fais pas moi non vous porte plainte. Parce que moi-même, je ne suis pas là. Mais ça fait mal. Mon père me demande, mais tu as créé une danse. Mon père, qui m'a mis au monde, il a 93 ans. Il me demande, tu as créé une danse, mon fils. Mais pourquoi tu n'es pas dans le FESPAM? Donc, on a besoin de monter. On a besoin. On a deux tam-tam. Ou puis piano. Ou piano. Parce que le piano, ils ont remplacé harmonica. On a passé à harmonica. Ou piano. Donc, bozo bomanga, na mabine nanga et ressuscité mengai, bonyati ngai. Bozo kosa, nzambe ali, a touché bino. Amen. Amen. OK. Voilà, mesdames et messieurs, Namaloba Oyo vraiment to katika émission awa botika la connecter. Merci beaucoup Nabino so bolandi biso, le frère Claude Tchombi, le frère Claude Tchombi, balobi kala mingi te clip ezobima, frère Claude Tchombi en tout cas mbote na place ozali na maman madi na ndako na bana nyonso et ça la peine kitoko makasi. Voilà, restez connectés sur Africa Uni Télévision, sur Fimbu na Fimbu, puis on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Bye bye. Personne m'a pour le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali bato elaki yango donc
Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London.